S'il vous plaît. Ambassadeur, c'est quoi, bonjour, merci. Merci par rapport à l'application surtout pour le rapatriement corps. Un mot par rapport surtout à l'application pour votre bol en vraiment en tant que comédien papa, merci parce que tant que qui kaka bolobi tokola la terre tokota likambo malgré bangona bayimba ningisa mukem kodobi bolobi ngala za homme de parole la pour respecter parole nanga tina merci. Si tout le monde attend, tu vas encore. Excellent. Moi, le bal a posté l'ombé. Les artistes venant en Attention. Soit vidéo, tu as une photo, non? Tu as vidéo. Ok. Merci. Papa. Ok, merci papa. Bon allez. Allez, papa. Retour. Là, c'est déjà, c'est confirmé. Par rapport à départ, nous sommes ambassadeurs. D'abord, c'est ce qu'on avait dit. Les artistes, c'est qui déterminés. Donc, la famille biologique, les artistes se sont bâtis pour un rapatriement corps. Là, vous avez vu l'ambassadeur. L'ambassadeur Christophe Muzungu, c'est Aye Azaki Kinshasa, et puis prendre la délégation pour les campagnes de président Lombe, va accueillir 10 points noirs. Awa Otokanisa, les 15, les 16, quand on a Nini et Koya. Na Congo et artiste, merci à l'ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire, Christophe Muzungu. Donc, et puis l'artiste Nyonso. Voilà, on avait écrit la lettre à réagir. C'est comme ça fonctionne la NTPC. C'est ça. Pour commis, papa, allez. Tout ça, il y a le propre avec dignité. Voilà, c'est un peu ça. Merci Nabino Presse. Kalatoye Baka Presse à Tamboulana artiste longo. Tomoni yango pe lisoso. Depuis Mélodie à Kofi, c'est vrai que moi bah titre à moi des mais quand même, message Jésus à la véhiculer. Vraiment, artiste Atambola toujours na journaliste, na presse. Donc vraiment merci Nabino Pe Bobanda Nabiso, Ozo acheminé Nabiso et Tozo Ndima Kebroza Nabiso Tina Suka. Tosenga Nabino Pe to la mélodie na limemia na kimia nyonso pe na respect nyonso. Kolonga biso awawa lokola yaki mbango ya délégation ba ko batikali mbango Ozo matamba ya batanya celui que soki to landi cimetière so to vate na retour to assister pe famille to partager na bango donc on remercie ya Jano Bina, merci beaucoup assistance merci beaucoup ya Willy Bombito. Merci d'avoir dit Pasteur Walesa, merci beaucoup. Voilà. Et puis merci beaucoup à son excellence Néron Mbungu, Fumabanga Moyo. Donc voilà. Puis on attend honorable Christelle Wanga, le général Dodo Tinyama, Blandine Kaja. Donc c'est la toujours Totikali esilité. Soki ko eye. Ekosenga to yamba yango, peto kende enterrement. Voilà. Merci. Merci. Bon, jusque-là, Bongo ya ko rapatrier corps et c'est Koki, voilà, Ndebo Monikaka, président Lomba Kei, à qui sur la biso corps.
voilà siko bitumba o etikali ya makasi eza tant encore ezoya tozotia yango na mort na cinquantenaire et siko tozobanda nde bitumba mpona enterrement ya makasi susu koleka donc bolemba biso te bakonzi na biso ya mboka boloba liloba moko mpona biso boloba vraiment liloba moko mpona biso po esala biso malamu ya janobi nanu merci beaucoup mais kolemba biso te po tokoya lisusu etapa monene ya makasi lisusu etikali tokozala kimia kaka soki tokundi nzoto ya ndeko na biso donc boleli na bamama tuko te mama Denise mama bango bayaka vers biso ndenge tozoloba boye bazomona yango omoni makambo tozosala ndenge media kufa bamama ya biso bayebi oyo na bainternet batalaka balekaka te bazomona baoya bango baza bamama oyo alali kuna aza mwasi lokola bango baotika te aza mpe mwana aza leki donc aza mwasi donc baotika te bakoya donc aza artiste ya Congo aza nyonso mpona bango bakoya donc nde tozosabe tozobenga mpe bango bayebi mai moye totanga bakombo eza te po bamama na biso bayebi voilà c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, ya Jano Binano. Oyo mongo. Ya Jano Binano aza mongo. Asali quand même. Pas ya makasi. Pas ya makasi. Biso ba comédie to commission. Ceux qui mutu asali pas ya makasi, faut le bane merci. Ya Jano Binano. Merci pe na ambassadeur. Merci pe na ambassadeur ya monene ya makonzi na biso. Merci pe na ba comédie nyonso. Merci en tout cas ba comédie. Comédien vraiment toza mobile ba comédien vraiment bango saka ke twana bolingo te na bolingo parce que bazo contribuer muke nezo tatina poto kunezo uta wapi kuna batakuto bana États-Unis balali te epona mwana wana azaye moko ndenge zo ya to yebike nzamba kosunga biso muke oyo bakonzi bakosoutenir na bato na biso bafani banani bamie konesa oyo bakosunga toyebi nde nini tokozwa disposition ya mwana sifona bakisa mokie na o Mélodie nani Marie-Jeanne azoloba mpona mwana aza na 8 ans déjà fo topesaka age ya mwana po bandeko bazotala biso bacomprendre genre nini ya mwana totikali aza na 8 ans 8 ans wana eza mokie donc ezosenga implication ya tout le monde mutu mpe kokoloba lelo abingo ngana beti tolo na kozwa klase ya mwana alati akosilisa babiloko wana neti mamanima masala yanango ezala nango biloko moko asala yango papapapa donc eza problème te me nzambe asunga mposa na biso tant toya ozwa kora Mélodie tomonaki mwana wana abimi wana nde tokoyeba makambo mosusu tokoloba osi merci. De voyager, Moussala est possible. On va toujours continuer à contribuer. Alors, président, c'est nous, on va essayer de voyager. Donc, président Lobby, non. On voyager, mais puis nous allons accompagner dans la vie. Donc, président, merci. Merci, président. Merci. Tu as vu qu'il y a quand même la tournage, mais tu as Lobby, parce que tu l'as pendant 2 semaines et demie. tomonaki mutu moko te pas comédien le bité ndeko na biso bakoki kokunda ye kuna te toboma nzoto tokanga ceinture na libumu topesa bambongo parce que epema ndeko na biso eya sikoyo bien sûr okozala na mbongo boso oza mutu te po epembe ntango ekufaka mutu amema yango eza mwa mobali président elomba bite botika ngai na kende yango nakie kozwa ndeko na biso leki na biso ya na biso mpona biso nyonso eloko siko mama likambo bofungolaka mitema bosoutenir biso mama Olive tozolela neti mama ndenge babalelaka epa mama Denise yo nde mama ya bana biso tozwe bembe oyo etikali nzambe bino moko bokunda mwana bino mpo tokoyoka soni te tokoma manda biro nyonso totoke yango tokangisi na comédien apesi tokie kozwa collègue na biso Mélodie oyo etikali Mélodie aza mwana Congo aza mwana mama Denise aza mwana mama Olive makanisi etambola o te sala ndenge omesana mama I love you.